Na komba tata mona pe tata muhimu santu mbote mingi balada émission kimia na libala wabino Maman Angèle Afonso ya solo balandi ya émission kimia na libala tozali awa na mboka ya Allemagne na ville ya Duisbourg libala wapi babengisa biso Maman Angèle yaka émission kimia na libala pambate biso tozali kobala toza awa lobela makambo etali ba jeune bazali kobala na mokona lelo donc pona kolobelika motali coutumier pambate libala na mokona lelo ezali libala ya coutumier abali nani abali étranger tozomona babote ebele na mboka ya Europe nde tozomona boye makambo mingi tozali kovivre kati na mboka poto toye na mboka bapaya mboka misika oyo mboka bana na bana nde mokona lelo ayaya bamama mingi bakomi no nga mwana ngai ya kobala étranger te mwana ngai ifo kaka mwana mboka totala mpona nini bana bazali kokende kobala ba étranger tokoyeba mokona lelo assuivre. Awa epai ya mwana biso azali kobala mokona lelo toye po toka koyoka esengo neza nini mokona lelo vraiment ya solo komona ye mama Eliette Luzolo donc esengo makasi mokona lelo toyoka mwana biso esengo neza nini pamba te komona bana boye bazali kobala ezali kopesa lokumu na baboti pe tata nzambe aza na esengo ya likambo boye ya solo mama na ngai esengo neza nini mokona lelo. Oui, esengo vraiment eza munene na sepeli makasi lelo vraiment eza lelo eza jour J ya so tozali komona bino en tant que ba jeune tozomona ke ba jeune mingi pe bazali ko s'intéresser ko bala étranger siko eso ko poser ba problème te na baboti na parents bon et pas nanga vraiment ba problème ezalaki te ba parents vraiment ba accepta ki yango mbala moko problème ezalaki te vraiment. Voilà, bon mais donc pendant yo moko siko esengo makasi. Oui, bien sûr, esengo vraiment. Voilà. Esengo ezali. Ah, d'accord, ba opesa mbongo libala mokona le ba pesi mbongo libala maman ba ozonga ba para ba kozonga sa mbongo na te. Oza sûr. Poto zoma ba jeune, mikolezo o me te 3 mois, 2 mois libala ekufi. Le bana ne pesa le bana kambo. Te ba kozonga sa te, ba kozonga sa te. Non. Ba kozonga sa te. Eko sale matin. Ah, nzambe azwa lokumu. Oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, solo maman Eliette, mais quand on expliquer biso ça ka ndenge nini posa na yo bien ndenge nini maman. Ya ko ba l'étranger. Ezalaka nzambe ezalaka te oponi moto ezalaka nzambe moto akotisaka mobali o moto ya vi na yo kaka nzambe. Ah, kaka nzambe yo mpo sepeli makasi na sepeli. Voilà, on va na beki mina libala oye. Kimia vraiment. Ah, kitoko. Merci maman Eliette. Mama Pauline Luzolo bandeko na ngai ya solo batata na ba mama na biso tomoni yende mama moboti ya mama na biso mama Eliette. Donc voilà mama na ngai tozali awa biso ki ba joye na kata mboka na biso donc mama je ni la biso awa pozo image ya mwana. Donc mama ko lobani ne semble ça ni le mwana ndenge lelo mukolo ya coutumier mbongo libala pesa ni lelo. Kasi biso moto na biso zali mama na ko lobani pamba te mwana ya mwasi toboti ye. Aye ko bala lelo tomoni mona présenter biso mobali étranger. Tant azaki moke mama azaki poste ezaki nini apala étranger jour bien mona mboka mama de bana te ntango alaki moke azalaka jamais kolobaki ya kobala étranger lelo omoni ke bana bazokola soki akoli amoni mutu oyo nasepeli na ye yo namoni ke oyo yanga ye na kobala yango wana en tout cas tozalaki contre pe te ntango ayelaki biso toza biso surtout bato moko moyen tokoki koboya eza te ata étranger ata ekolo nini toza kaka biso na biso yango nomoni lelo mikolo na ye mokolo ekokili bapara bosaki mobulu moko te mwana toboyi etungisaki bino te mpo tozomona baboti mingi ndenge bazali komitungisa bate mwana fobala kaka mwana mboka donc papa pe asaki eloko te mama te asalaki eloko te ayaki kopresente biso ye alobaki ke mobali nga nalingi ye yo tuka tolingaki toyeba aza ndenge nini eza famille na ye eloko eza nécessaire yango wana soki déjà boyebani boyebi kote auta yango wana tuka tokoki kozala contre kaka te mwana balaka oyo ekolo na biso. Voilà, merci beaucoup maman tokozalaka contre kaka te mama na ngai ya solo conseil nini kopesa na baboti mosusu oyo basali na likambo na mama tala kamera mama. Conseil ngai na kopesa pa baboti oyo lelo ndenge ngai mwana akokisi mokano na ye na kopesa kaka conseil ke bamama bapapa donc baparent kaka bazala te ke omona soki ayele mobali azala contre oyo tolingi ete aza ekolo boye tolingi ete te
en tout cas tondima po oyebi futur ya mwana te donc là mosusu chance ya mwana etangami kuna yango conseil na kokopesa. Merci beaucoup maman Pauline, félicitations maman Nangai. Voilà ya solo batata na maman tuti kolanda maman na biso maman Pauline Luzolo. Soto moni maman Pauline Luzolo na papa Luzolo, tozo mona papa na biso papa Luzolo, papa oyo aboti maman na biso maman Elliot. Ya solo se maman kasi batata na ba maman tango to mona ba boti na biso na mokolo oyo ya libala ça surtout mokolo coutumier on est maman na likambo bala bakona mariage ezande ce ko coutumier ba boti de famille ba yokana. Papa Luzolo mbote papa. Mbote mingi. Ya solo papa nanga na komona boye to mboka na bila mboka ya Allemagne na ville ya Duisburg ni kametali libala ya mwana na biso. Mama na biso mwana na biso ndelenga zaiko kola. Est-ce que mwana zaiko beta bien solo un jour papa na kobala étranger papa zaiko kola ndenge ni papa nanga kama Eliet. Maman Eliet akoli lokola bana nyonso. Mais eloko ezali exceptionnel epai na ye azalaki na kondima lakini elikia po nzela ya liboso esimbaki te. Donc mwana azalaki na nzela ya liboso na mwana mboka bien étranger kaka papa. Bon, africain. Africain, d'accord. Ekolo tonu ko dévoilé te. Oui. Esimbaki te mais azalaki na kondima ke Nzambe akopesa ye molongani oyo akozala na ye kino liwa ekabo. Lelo eza mokolo yango jour J oyo tokutani lelo les deux familles. Voilà, jour J oyo bokutani na deux familles papa na ngai na kotala ndenge kango tolo bale oyo liboso esimbaki te mais mibale po tozali koteya kopesa conseil na bamama oyo baboti baparent bino baparent toza makambo moko tozomona kino baparent mosusu balingaka te bana bakeye na bayebikolo papa edérange bino te omona mwana aye na mobali na ye aza étranger papa. So totali malamu to bandimi papa ya kondima na biso ezali Abraham alaki na mwasi na ya liboso Sara toyebi malamu molongani na ye Sara alaki mpe na basali ebele mpo na ntango akala kozala na bomengo ezalaki kozala na bibwele na basali na ye baservante ne mosusu bakomaki basi na ye abana aponaki ekolo te mais lelo toyoni kokumbisa polygamie te. Nzambe asala biso na bolingo na ye. Nzambe atalaka baposo te atalaka bikolo te mpona miso ya Nzambe bacontinent biso lobenga bacontinent eza bacontinent te eza baîle île Afrique île Europe île Asie île Amérique po mai mtezinga biso bikolo biso bato bokimutu kambola bikolo. Ya solo papa, merci beaucoup réponse malama komona papa na biso vraiment esengo makasi. Merci beaucoup papa Luzolo. Ouais. Okay. Merci papa. Voilà, tozali awa na tata mwasi na biso, tokola tata mwasi ya mwana mwasi oyo tiko bana mokona lelo ye tata mwasi nde tokoloka ye mokona lelo. Mbote mama. Mbote Angel et Kimia Libala. Voilà, merci beaucoup biso Kimia Libala. Merci tata mwasi. Toza ala mboka ya Allemagne na biki biki bofali na mboka ne. Comment on s'est présenté comme Maman Hélène et Navandi Namboka Suisse en Genève. Merci beaucoup Maman Hélène, nous venons Namboka Suisse. Donc c'est mon cas de l'autre à Namboka ya Allemagne, précisément Namboka ya Duisburg. Il y a solo maman et c'est mon cas à Oyambayo na kati ya plateau na ya émission Kimia Libala ya plateau na biso. C'est mingi. La papa la été bana na biso ndenge bazali ko bana ya projet. Maman za tata mwasi ya mwana otu ko ba mukona lelo oto yeli mukona lelo. Libala etali libala ya coutumier. Mama esengo na yo to okoloba nini ya komona mwana bali étranger ya ekolo mosusu. Esengo na ngai eli même si bana to mwana oyo biso to mwana ngai ya bali étranger vraiment
liboso eleki mwa mpasi mpona mona mwana bana étranger towana bana kaka Congo Brazzaville Congo Kinshasa bayebi RDC kaka mosusu Angola mais po tosote toke na bacameroun Côte d'Ivoire Guinée Nigeria elema mpasi mais ce qu'on a génération tokomi nango bakobala ekolo nyonso voilà mama nanga bana bazokobala ekolo nyonso to mama nanga epamba te tozali komona ezali na baboti mosusu bamafa question na likambo etali ke mwana ke kobala étranger okobani na baboti ya ndenge wana bon nakoba vraiment tobandaka Côte d'Ivoire Cameroun Guinée Bissau bamboka mosusu tikali Afrique ici toza bomoko okokolise mwana abala étranger te mais eya na bana mpe baobala ntango so acongolais to congolaise oya angolaise obali moninga na angolais to angolaise omaki mete ezovanda distinction ya lite et ça dépend ya nini bovanda ya libala na mobali totika Guinée Équatoriale rampa Guinée Bissau non ezaka ndenge bokovanda ouais ya liboso azwaki déception ndenge touti koloba Congo démocratique RDC na Angola eya mboka moko toza biso na biso toloba azwaki déception nakokota profond te mpona yebi te mais mwana azwaka déception totale abelaka kutu tension lelo hôpital boye elobi boye vraiment nakoya la preuve eyelaka ngenzama mwana aye kovanda aye kobala mobali mosusu tomeli tole Nigeria ya mwana biso te mwana abalaka RDC mwana abalaka Congo Brazzaville abala complète boye non mwana biso pa utenya maboko ya congolais esimbaki déception totale donc yango esengi mwana utele pa mwana mboka esimbaki te yango epesika mosusu mwana nakanisaki na ndenge nebetaka bolingo ouais ezaka bolingo amonaki likolo ya chaussure na ye d'accord merci beaucoup mama Hélène amoni likolo ya chaussure na ye merci vraiment mama na ngai oza likambo so ya kobakisa likolo likambo ya bakisialité mpona bana na biso totalaka kaka déception mariage eya likambo litaka pa nzambe okombola mpe mobali ekolo mosuku esili te bokabwani bato mobali boye ekolo mo esili te kabwani yango wana ava kosala choix tosengaka volonté ya nzambe. Voilà, merci beaucoup maman Hélène. Yokani donc avant tout ça la choix tout na tata Nzambe, volonté Nzambe, Nzambe à ça là. Merci beaucoup maman Ngambalasi, merci. Au revoir maman. Merci. Na ba chaussure na bango ya ngoyo. Costume pe ya ngoyo. Les amis balais, na ya oncle, na ya papa. One for the father. C'est kitoko, bomoni yango. Wow. Oh. Ah, milona za te pena. Allez papa. Oui alors. Bon de papa ngai. Merci beaucoup. Il y a seul papa dans la caméra parce qu'on a dit c'est bon comment on papa ngai. Comment on a dit que nous On va le papa de la boka de donc normalement libala ekonami ekolo te omoni soki bana balingai na bango soki kopesa bana chance yango na ngai nazalaka contre ya loi de père et de mère parce que baloi wana yango ezosala nini ke kopo bangisa na bana mwana kokutana mobali na ye
to mwasi na ye ekolo mosusu wana mpona ngai soki bana bakuta ye na baninga ye na bango mpona nini topesa bana chance te c'est ça quoi. Donc bana baninga na bango po pesa yango te. Mais oui neti sikoyo leki na ngai leki na akote na mobali azekolo aza Nigeria pesa bango chance parce que moto nyonso okomona ke akokende mpe na motu mpe ya mboka na ye esuki nango na nzela bazopesa nyonso ndenge eza boye nde tozosola mikinzonzi ezoleka kuna bapesi biloko nyonso ndenge kaka parce que ye mobali aye na zamba na biso lokola ye na zamba na biso il faut alanda makambo na biso parce que kaka zamba na biso eza mpe na banzumbe nango ifo biso tolakisa bango epai na biso ezalaka boye soki otiki bango boye se onete banzumbe c'est ça. Merci papa solo papa langa papa Gracie Ngombo tomoni papa Gracie Ngombo vraiment na likambo kinzonzi parce que tozi ko ntango sa micro na biso bana terre toyoki ni balobi ko ba étranger na kati ya biso tozolo bila baboti mosusu donc soki mwana yeli mobali kendo mobali aza étranger komona te nga mwana ndinga étranger te fuba ka mwana mboka papa okoloba ni place wana. Bon, au situation là, c'est vrai que les facilité les parents, on dit que moi on a l'étranger, mais ils ont occasion au coup d'an, autre chance au coup d'an par rapport à l'étranger, yo au coup d'an ils ont l'étranger sous bazar la rapena ma au côté à peine à quatre familles na bino parce que ça dépend, soit aux en moi si. Mutazo okota na famille na bino or la culture na bino soka la ndango malamu pe bavani na bango malamu eza na mwesengo mais soki bavani malamu te bo sepela te mais en tant que nzonzi ya famille na ko ba que ça dépend chance yo kokuta na donc ko boya moka mbala moko te poko kimisa pe mpoko na montambo ko ba te ko azana e bien yo kimisie. Voilà quoi. En tout cas, merci au papa Gracie. Ya solo yim to sa kinzonzi mingi to moni musana osaka yango po batu mingi bayebi yo na musa osaka surtout na mboka France pas baté au na kati ya mboka France na kati ya Paris. Est-ce que makama mokuta na mingi papa? Makama ndeti ya nini ya bala étranger kuta nango? Oui, ezalaka nango oui parce que moni nous sommes aujourd'hui des balobakaka dans un village planétaire. Planète ezali, mais on doit quand on a mboka moko. Parce que monsieur bazana Liverpool, monsieur bazana Borum, monsieur bazana Essen, monsieur bazana Düsseldorf, monsieur bazana Paris, monsieur bazana ce qui est Londres, monsieur bazana Suisse, la carte Suisse ma ville les ébélés. Genève ezali et ma ville les ébélés. Berne ezali. Donc on a expliqué que makamwa to kutana nango mais surtout le kana to ba tout à l'heure faut kutana ezaka kama chance to ba bongo to ndenge ba ndenge to ba mingi ngolu et puis makambele qui bien voilà mais ko boya mbala moko eza passe parce que talaka ba mboka ndenge to wuti to sangani voilà tant to sangani bongo kasi tozana multi na kobenga ngo multi coutume autoza nango parce que dans bato ba na coutume na bango et puis to sangane sika moko c'est ça quoi donc to koki kaka koloba ke to tombela bonne chance na moko okuta na eloko wana to likambo wana eleka malamu na kati ya vina voilà merci beaucoup Gracie merci beaucoup merci en tout cas allez Voilà, merci beaucoup. On a l'émission qui mène à l'Ibala, vraiment, on a souka, il y a une émission sur le lelo. Donc voilà, tu peux se mbote maintenant l'émission, voilà l'émission qui mène à l'Ibala, parce qu'on est sur Koutami, mbote na biso banso, mbote mingi. Donc tu vas sentir la caméra, tu vas dire bon la lisungi, papa Domingo Simbala, na katina c'est ma caméra. Vraiment merci beaucoup la lisungi munene, na musala kitoko, oh tu sais pour ça la bande de nyonso, na rataki yoke bipa nyonso Koutami mbote mingi, na kombe ya tata, et moi na pe tata moni mosanto. Amen.